œuvre o ba te belé ba sepé na y compris ba papa Wemba ba Kofi Olomide ba Jibem Piana ba Weranson ba papa Taboulay ba yoka nzembo wana ya Vita Imana faire quoi azaki les seuls jeunes à l'époque a Komanzembo na kombo ya Vita Imana 1999 et pas azaki les seuls artistes jeunes o azaki ayembaki nzembo franc congolais na katikati ba mikolo ebele et puis siko cette jeune là o abetelaka biso nzembo Vita Imana na 1999 et les seuls artistes on o ayembaka na franc congolais et puis les 7 artistes là aussi ako komasiko histoire na kata stade de Martyr o eza bongo le 24 juin c'est pour cela on moni que concert on eza na ba combat ni tete loko wana te ba kombe kozala télé pour mané c'est quoi l'artiste Frère Gola aza artiste oyo aza Eli Nzambe quel que soit ba quoi oyo komela lelo aza le seul artiste a tellement na ma misu na ndenge bougie et tellement ne Frère Gola a tellement emoko ça na ba la cause ba oleka na ba télévision ba oloba ba n'importe quoi exactement mutu asila na musique akoluka place nyako tepa tepa la cause mais oui a mutu le 24 juin pas un concert hein asani beta concert wapi na Imika Imika fanda meza kuna so Imika rebeta nde wana ba jale la lokuta biso ko tolinga ke muta cheli biso mali baya le 24 yo beta so beta na Imika biso beta na stade de Martyr biso ko sala makambo elegele seleote na Frère Gola mais ba ebele ba yo na rasute y compris et lelo te to lobaka makambo eza mais so makambo lo bana kele luka bili chele micro kele luka to musicien chele micro c'est simple tandis que ba faire ba beta musique lelo ba musicien na ba yebani tanga na misa bilini na yebani na mboka o asata ata ya lobby te ke bana ngiringiri ba ko soutenir Frère na stade bana ngiringi ba yebite Frère Gola mwana na bango ya ngoto ba ko sani ba oya na matanga kutu ya Gigola ba yati bongo sikoyo na concert ba ya ko soutenir ya na bango te ya quartier muto asala ka fierté ya commune na bango faut ba ya bana ngiringi ebele balala faut faire atira na charge wana faut même charge wana tina suka a se pesa ngi balade ba Bill Kiton ngala tangi ba komote bino ni ko polémique po ani nde ba Bill Kiton ba bandi bien on nga même na polémique te na na polémique na bika si ba o balala nde ba Bill Kiton so komi boto tika na biso pourquoi bolingo ta komi obeta bino ba mataka na plateau ba beti o mbata ozo seka beta ngamba ndenge so ba polémique héritier ibula to tika émission ko to tika émission ndeni to lo ba bolinga ko ba so la faire yo tanga na ko mabil bil nenani Bill Michel no ko sangana na to sangana na Bill te ya ka cop musique ya business mais ce ko bolinga ko ba Bill te pas mais Bill Bill asa biloni yo longola générique na alongola nini alongola nzembo na yemta obetela biso bisorbit ozo binisa bato eza ya Bill eza ya Bill te botika na na Bill te tokopesa moto oyo asila na musique te topesaka ba gaz na tanga akombo na ngali ya mbonga Bill te nali ya mbonga Bill te maman aza patrimoine te baza balere ba ministère mboka mais mutu azotambola à côté faut ozongisa ye petit. Chers internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup à toi, maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ebara pour sa banassak et banabasenga. Merci beaucoup à toi, Dieu merci Maëmba derrière la caméra. Merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa, autrement dit TKL. Merci à Gianni Genero Kabunda. Merci beaucoup à Rich Chibamba. Merci beaucoup à Fifi Kanya. Merci beaucoup à Agnès Koko Mutunda. Merci à Alain Kas Kusakana. Merci beaucoup à Bino Bandeko Bolanda. Biso bandeko bo pesa biso confiance à la chérie O News, bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo liker. Merci beaucoup à toi Masolo et Jonas notre coach. Merci à tout le monde. Bandeko bo lingara biso peto lingara bino, bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo liker. Si vous tombez la vidéo na biso ba liboso o s'abonner ou appuyer na cloche de notification et chaque fois belément na biso bandoko ta o bando recevoir yango. Vraiment le lot ozana moko ya balobeli comme d'habitude ne to sarabino le lot ko yamba na ba casque na kaka la même casquette mais à solo lango pena ndenge ezalaka momesano te mais a changé mo ba forme et le tozana e da plateau na biso héritier ibula to robeta vraiment merci à toi Fanny Katalea oh là là Fanny Katalea je te salue beaucoup
Mami, merci beaucoup à tout le monde. Bandeko bolingara biso, biso pe tolingara bino. Vraiment tozana héritier Iboula na plateau na biso. Tokomeka un peu ko solo là. Merci beaucoup à toi Frappe, tozo zela o kaka. Merci beaucoup Boza Ebele, bandeko bolandara biso, toza wana na bino ensemble et toza lelo na héritier Iboula. Tokobeta masolo ya Ferregola le 24 juin. Confirmé déjà, binomo bomona ki Ferregola déjà na stade de martyr. Malgré banungu nungu ezalaki ekiti emati banungu ebele et lelo oyo stade de martyr confirmé, tout le monde dit panneau par-ci par-là, maison à bandi ya batu et kiri ya batu moko boye bazo sala ba campagne pour na koloba ki Ferregola zo kosa batu concert ekozala te, Ferregola zo sala boye wana ezala ba mascarade ayebi déjà ye moko ke concert ekozala te, mais tout ça na héritier Iboula a ko expliquer biso penza pour na concert. Mais tu es que concert le 24 ezali. Malgré ba concert ezaza mais le 24 ne makabo parce que ya ngonde zo tia makelele tu ebité na concert wana e komemela Ferregola nini po eza na niveau concert eza combati na ebité. Vraiment tozana héritier Iboula. Bonjour héritier. Ouais, bonjour Barbine, bonjour na bandeko tout au Barolanda biso partout dans le monde entier. Ndeto lobaka teno Nzambe ya lola o asalinga na grâce tout le monde en attend le en tout cas tikete comme na ezwara lokumu en tout cas na tout moment aloba so na lali na lamuki na remerciera grandeur na pour là na biso to lala lola bakufi mutu moko ayebaka te maramoto eleka ato lobi na veti 1 heure 2 heures oro veiller mais ba 3 heures pour nous rozo pour lala olekana et loro oleka yo yeba en tout cas Nzambe wana azwana lokumu en tout cas je profite aussi pour dire merci beaucoup à mon vieux Adrisha motomètre de Bazibeba Tchafouin au Mona. Pourquoi pas à Bruno Lubika, mbonga propre, motema Mama Linda, mon vieux Nabi Kalaminte, ma colesa vraiment na ma belé, donc ça la biso bien. Merci na président depuis Lubumbashi, président de fan club, il y a Lubumbashi qu'on a kata Furume. Eh, il a rappelé ma case, en tout cas président Subiri Kazubu, motema ya Mamanda et Marisette. La PC Bambote commanda Subiri Kazubu, motema Mamanda et Marisette. Bambote non, pourquoi pas à Doris et Somo, motema Igete Somo, Gabi Kabila, motema maman Esther Kabila, en tout cas Bambote na yo. Merci à Alain Kanyama, le communicateur le plus élégant, en tout cas Bambote na yo. Pourquoi pas à Emma Somo, les Chinois congolais, motema Yanade Jema Singou Bambote, pourquoi pas aussi à Arsène Katé, le père des orphelins, motema ya Raissa Katelo. En tout cas, maman Fanta Rolanda Biso, Yannick Kayenga la vraie monnaie invisible à côté la Biso, Gérard Moïse Mej à Rolanda Biso, espace Marisa, en tout cas à Rolanda Biso. Pourquoi pas Guéla Pogba, les chacals congolais, millionnaires en francs congolais, en tout cas la paix Bambote, maître fils aussi, j'étais sali. Bandeko tout bas Rolanda Biso, bien même battu derrière la caméra. En tout cas, ma question, les alara yo, ma réponse aux Zanga. Darius Tamba. Darius Tamba, on a payé sur moto depuis Afrique du Sud. Papa Yaban est belé. Voilà. Merci beaucoup et vraiment merci beaucoup na babone na biso sur la série O News bande ko bolingara biso biso peto lingara bino et na ebisa rabino beaucoup nika ko s'abonner awa bozala jamais ici. Merci beaucoup Léo to beta lisolo ya Ferregola ndi to ebisa gibino na bandeli. Héritier Iboula concert ya Ferregola oyo ezopesa mwa makelele par-ci par-là toyebi ke ba concert eza ebele ba yo arena ezali ba concert eza ebele vraiment et lelo oyo concert ya Ferregola eza vraiment combati na ebité concert wana ekomemela Ferregola nini puis ekomemela biso nini na mboka po ba combattre concert wana malgré komona ba panneau mais batu ba ondima karaté malgré komona Ferregola na stade de martyr batu ba ondima karaté to ebi voilà na expliquer le mot faut comprendre comment artiste Ferregola le banda boy premier artiste première jeune na génération ba musicien tout les seuls jeunes au Akoma Rumba na 1999 l'artiste Ferregola o batutu bayebi abetela biso vita imana o lelo etikala
etikala nzembo oyo etikala chanson ekoma chef d'œuvre oyo bato ebele basepela nango y compris bapapa oyemba Koffi Olomide bajibe mpiana baweranson bapapa tabulei bayoka nzembo wana ya Vita Imana Frère Egola azalaki le seul jeune à l'époque akoma nzembo na kombo ya Vita Imana 1999 et puis azalaki le seul artiste jeune oyo azalaki ayembaki nzembo franc congolais na katikati ya bamikolo ebele et puis sikoyo cette jeune là oyo abetelaka biso nzembo ya Vita Imana na 1999 et le seul artiste wana oyo ayembaka na franc congolais et puis le sept artiste là aussi akokoma sikoyo histoire na kati ya stade de Martyr oyo eza bongo le 24 juin c'est pour cela ngo moni ke concert wana eza na bakomba ni tete loko wana te bakomba ekozala te le problème c'est quoi l'artiste Frère Egola aza artiste oyo aza Eli ya Nzambe quel que soit bakwak oyo ekomela lelo aza le seul artiste atelema na ma ya misu na ndenge bougie etelema ne Frère Egola atelema ye moko preuve ne Frère Egola ke no sala sans interdit ça na Brazzaville espace à 1 mois na Kinshasa batutu ba lapida Frère bafinga Frère ba vie na tout ya musique ba boya faire mais c'est ça c'est pour ça que je te dis kaza Eli ya Nzambe moni baloba quand le talent est réel, le succès est éternel. Vous comprenez? Frère Egola n'a talent na ezala réel. On moni succès na e le lo mati loba kiti le lo mati mais aza stable ko kitate amati e mora kiti po via la bon le lo mata lobo kita on moni Frère Egola lelo ata batu ba combattre ba mona ra ferité. Frère Egola a le seul jeune au maman na lega na télévision botika via mona nanga. Vous comprenez? Nyonso wana et puis ça Frère Egola force mafinga bakalmoni banin tout et tout et puis ça le artiste Frère Egola force on moni Frère amata kati lelo azaka na succès Frère Egola lelo vie na comme stable par rapport ya génération ba masane o balanda yo vous comprenez ya rolandisa marota la te concert ya le 24 juin Frère Egola baki ya comme histoire toute une histoire et vous la histoire vraie Pérotika à la musique. Alors, les seuls jeunes à un concert dans le stade de Martyr et rotika la historique. Les jeunes belé ba beti na stade ba concert na bango tika historique té. So beti sala munene ba okoma oui artiste tel la beta sale boy. Mais to luka concert wana ezate. So faire mais moi je te dis-moi ba concert et beti ezawap. So biso to reverser bango tout ba otala on la live streaming. Et puis dans live streaming déjà barré likolo ya ba vente donc et puis de 40 000 et quelques ba tu ba continuer ko somba d'abord c'est là le 24 juin ba pesi ba accès ba nota la concert en direct biso za que non ba plein ko soudé té il y a ba montage aux té biso ba Rolanda concert du début jusqu'à la fin na plein ngo ko na kati et ata que Frère Egola ko beta concert et s'il n'ont pas fan babani robimate biso to beta nous le proprement dit yango moni que concert wana bandeko ba ko bundisa yango à tout moment tant to ba non Frère Egola aza Joseph ya clan vendu par ba propre frère naé ba teka mais lelo yo ba ko comprendre que non Frère Egola vaut de l'or Frère Egola né aza danger attends mon ba la cause ba ole kana ba télévision ba ole ba n'importe quoi exactement mutu asila na musique aro luke place nya ko tepa elle la coste mais oui a mutu le 24 juin pas un concert hein asani beta concert wapi na Imika Imika fanda meza kuna su Imika rebeta nde wana ba jale la lukuta biso ko tolinga ke mutu acheli biso mali baya le 24 yo beta so beta na Imika biso beta na stade de Martyr biso ko sala makambo elegele seleote mais si boya to za libre mutu to za libre to na République démocratique du Congo liberté d'expression est donnée à tout le monde dans son faire beta stade de Martyr mutu le ba beta Imika beta mutu le ba beta 20 meke no beta so po beta municipal ke no beta ce jour on est au Rotalisa banani o bana makambu na ba o bakala makambu to kasi la coste ko sala face avec Frère Egola la coste mais ça appelle un album ni na marché album nini album nini dodo na marché dodo ne loni dodo mtabeta ngo c'est le do c'est la grossesse dodo c'est le mtabeta ngo Ezakri à celle mais lelo et pesi makambu la cause de la musique na biso arotika la robeta sou banze momo te na Congo Simba barata déjà
ascenseur déjà katana. Ah, do de zaka bossé boulembi, kabossé. Ah, mon siko, yo mom to se contredire. Do de zaka bossé boulembi. Ah, c'est le nom tabete lo qu'on a déjà donc. C'est un peu ça donc. Vraiment héritier Iboula, tu éviter faire égola à Bibi prison, à Emba Motika bango basangana ba ebele ba kopanda. Alingaka lobani parla. Kasi bato basala ke ba association mabeti. Omoni bato bakotaka tout moment. Baro sala yo mabe prophète Blanche Neige na la mareza bato tout basanganaka o basala mabe. On comprend. Alex Nganou, moi là ba maman j'étais sali. Donc on comprend que bato basamone to za boto na vite. Bato musu basala mo kabal mo basangana pona koyina barbine balingaka ete batongaka yo bani tout et tout. Mais sikoyo bango moko conscience na bango ezo sala raté ba mona ke muta osala malamu mais conscience yoko sala te yango faire lobi ke basangana baya ebele mais bango moko bakopakata parti muso alobe abi le roi de la rumba ozo comprendre faire école tant lo bakaza le roi de la rumba bango tout bayebit mais faut mutu batunde ba kumisa le roi de la rumba yo mo mi kumisa sokata lo bagelo lo moko connais toi-même. Ça comprendre. Mais oui, il faut mieux bano yomoko. Bon, je suis pas libre pour raison ninga lo barage. Yé mo razo mi kumisa pour alingi tezo. Ngana me mayo na adaja sokat dans quel sens? Ko kumisa ya faire et lo ba m'appelle da pas bateau. Ata falo tangi kombo ebi ke faire gola le roi de la rumba. Fali. Ayebi. Ayebi qui est faire chair de poule. So tu faire ayaka quartier latin te mais la fali pas ninga za leader te lelo. Mais la femme pour la faire rigolo. Mais oui, elle longa pour la faire. Boyo bosan. Comment tu as fait? A kokaka te. Oh, na bien. Babimisa boyemba santi la kokata. Babimisa faire rigolo ya na virgule na katia quartier latin. Ayana ba monter au sentiment. C'est levé wa. C'est levé. Tolongo la place wana. C'est levé. Tolongo la. C'est levé. Tu rigoles. On se comprend. On sentit que non, faire la licolo. Arana ba octave mora licolo makasi na quartier. Pour quartier la terre arabo. Non, il y a yenda ya romaita. Mais yo kanze massif. Kofi a remixé Sylvie. A remixé yango. Ça dit beaucoup. Vraiment. L'homme a 24 albums à succès, Baroum à succès, Kofi Olomide. Faire un orchestre, a bandeli nzembo pour na faire. Oh. Mais faut comprendre que non. Mutuana ayebi mama musique faire ayebi mama musique ya rosarana te ngo moni kitanga lo baganaza le roi de la rumba ava rumba kota na patrimoine immatériel UNESCO esenga ti faire fala ya agene robeta pour ba inscrire rumba na biso esenga ti faire muta beta avec beaucoup de risques pendant que tina zongo faire agene robeta donc ya mona lobi te ba sangana ba ebele mais bako pakata ba pakata ya. Concert à le 24 juin, Tozoko Bakaka. Héritier Iboula, tout le monde qui a sorti médiatique, il y a Bercy Moana. Oh, les lois atikali na poto to robeta et solo ango. Ayaki na télévision, lobby ferego la, anelo morota au sale go simba, bali arara batunde ba misana. Yeninga zawana, jet set et trahiraye, à côté prison bo sundola ye. Ferego là azana générique moroté à robeta na album de Simba mais du coup tout moni nini c'est quoi encore c'est quoi par exemple merci générique quoi Ferego là Bizorbi Eye et Kangi frappe s'il vous plaît tout moni Bizorbi Eye et Kangi car Eye moro susu à se contredire pour na roloba bana ngini no sangana boki ko soutenir ya chek par le bon na lobango na émission na yo que les musiciens ont une gratitude des rebelles et puis de deux, c'est comme si Babilo Bamela est mot Babosana Maramébélé. Babilo Bamela est mot Babosana. Pour nous tous sur la télévision au clashé. Et bien, pas même un mois. Pas même un mois. N'est-ce pas, ça va 2 ou 3 semaines. Maman m'aura changé mal. Pour la nine. Pour les musiciens, on a mis un poto. Il y a Kimi. Mais les gars qui n'ont pas fait par l'Obama Bay à faire. Et retourner les Mabé. Quand on va corriger et ça liga ça nini akima donc aluka ti attaquer faire pour sortir leader na ye agangeli ye a profiter pour ça nini akima héritier boula maele akomi kunande mais na lobi na yo na ibisa ki batu
que Bercy eloko ekoloba na télévision eza ke alingi alukela nde héritier makambo na fere. Oso comprendre alinga kolukela héritier makambo na fere puis héritier alingi na erando te po ye moko oloba na be aloba de pas kende poto abike na osala ni émission na oloba te po héritier de pas beta stade si lelo sa no émission te aloba aboya na ye o comprendre mais ngakuna olinga nde aboya koya ko se justifier ngaso na linga kuta akota ne so na université kara mais po azoloba kaka azo meso bachelo miko oloba ti faire so yebo chele miko le ka kena abiso te lelo te alija te lelo to lobi kaka te mais so lobi lelo te na oloba te mais ton yo oloba ke na oloba ka non te na sala be émission te o komela poso bazuka 2 secondes ba tsango na télévision da émission oso comprendre ba komati héritier watana ba lobi boy ba otala oso comprendre yango na oloba ke non eloko sala di Bercy bi ke non aluti na ko tumba chambre et simbaité atali ga nani Bercy mtanga tumba mais yem ta tumba chambre na mota shimbo kiti oh tuna na cla ebisa oti oh tuna arkela oyebiso na kin luka sa na émission bauti répétition mo azu briquet tumbi elamba azu papier mo atiana tumba mi papa kiti na se aolela poso le problème pombila akoma na okangai pombila peut-être pombila atuna e ba question après luka abwaka on se comprend mais esimba yité on se comprend yango moni soit été bon na tout abordi à tout bordir na komba ferré bâton ba gangeli epesi retour aza récalcitrant on se comprend ferré ata lobby te ke bana ngiringiri ba ko soutenir ferré na stade bana ngiringi ba ebite ferré gola mwana na bango ya ngoto ba ko sani ba oya na matanga kutu ya gigola ba yati bongo sikoyo na concert ba ya ko soutenir ya na bango te ya quartier muto asala ka fierté ya commune na bango faut ba ya bana ngiringi ebele balala faut faire atira na charge wana faut même charge wana tina suka a c'est ça ngi balade ba Bill Kiton ngala tangi ba komote bino on ga polémique po ani nde ba Bill Kiton bana bandi bien on nga même na polémique te na mimi na polémique na bika si ba o balala nde ba Bill Kiton so komi boto tika na biso ba komi obeta bino ba mataka na plateau ba beti o mbata ozo seka beta mbata nde so ba ma polémique héritier ibula to tika émission ko tika émission nde ni to lo ba sko olibolinga ko ba so la faire yo tanga na ko ma Bill nde nani Bill Michel no ko sangana na to sangana na Bill te ya ka cop musique ya business mais sko bolinga ko ba Bill te pa mais Bill Bill asa biloni alongola générique na alongola nini alongola nzembo na yemta obetela biso bisorbit ozo binisa bato eza ya Bill eza ya Bill te botika na na Bill te tokopesa moto oyo asila na musique te topesaka ye bagaz na tanga akombo nanga lia mbonga Bill te nalia mbonga Bill te oh maman aza patrimoine te baza balere bamisien mboka me moto azotambola à côté faut ozongisa ye peti botikaka moto azotambola à côté botika kaka na erreur soki otango otangi komona wapi sur le plan scène wa Bill so efere alinga ozongisa na nzela te wa Bill ekomaka tout moment na bemission baotanga komba Bill omona te kamo extra dynastie wana oyo ebima ndenge tiaka ma ngwima a comprendre que faire ne mutana makambo soko tanga te que so nini nga bika ke ba msu basila etika nde faire basila to ebi bana ngiringi o bazaki na charge ya ngiringi Bill Kiton na faire rigola mais ba ebele ba yoka na rasute y compris Bill Kiton et lelo te to lobaka mambo esa mais que so mambo lo bana kene luka Bill chele micro kene luka to musicien chele micro c'est simple tandis que ba faire ba beta musique lelo ba musicien na ba ba yebani tanga na misa Bill ni na yebani na mboka o asate oh Barbie osala musaki to ngoko ta musala wa voilà wana bongo atolobele tanke soldat ya faire rigola et lelo o tomoni bandeko ebele tomoni héritier Watanabe amemaki ba musicien na mboka libanda ekoyoka ba propos na aéroport kolobake na ye kotika ba musicien mibale na poto ba otikala y compris Olivier Ra na Bercy mwana batikala ba o baza posa oyo kimisa bango bazwa bango bakimisa bango elelo okomona retour na ye ningo uti kolobawa retour ya héritier Watanabe 2 personnes bazate tomoni Olivier Ra ye moratiki volontairement te komona Bercy mwana na ba clash wa sala ki pa faire ego la ba gangeli alobi nga na ade na potoro gangela ngate
tout la musi ya zaza bakoma na aéroport Darcy mwana zate habité. Est-ce que eza normal ya musicien moko amemi alongoli ba musicien awa kina bango poto pona koloba ke batikala ba musicien on a kotika des musiciens batikala awa so bazuka ka maloba na ba traduire ango na munoko yo esengeli po bato ba comprendre bien. Est-ce que lelo tolobe ko memela héritier watana be ba problème te? Le 24 juin, tu as béni tout bas dans le stade de Marty, tu as avec l'artiste Ferrego. Le 24 juin, les années date historique, date Samarama Makassi. En tout cas, date bouleversée. Héritier Iboula, je crois que qui questionne bien. Mon héritier Watanabe, les lotolobi, et le problème. Je vais répondre à la question. Je La réponse est ça. Mais si on a une habilité à répondre, héritier sera le bien maramoné, moi je place à télémélie. Au moins deux fois, peut-être à l'objet de la communauté congolaise. Au moins il faut avoir la diplomatie. Mon musique qui le temps de replénicher ça, il faut rebêter la musique. Au lieu de moi mingi. Marambo ya rotima esalama nango ezalaka nango ba mise batikala na banka mais ngalo bakelo moko soti ba musicien ba robeta na ba orchestre pona lenya okende kotika na poto de préférence ba mituko basombela bango a rote ko kangsila no ke poto au lieu que ça leader no motema passe. Or na un quatre orchestre eza ba musicien mususu ayate patika na poto ayaka ne pas beta musique parce que batala ndenge ba leader na bango batonga carrière na bango batonga carrière te batikala na poto ba musicien ba leader na bango batonga carrière aokenda poto na leader azonia ke poto soto ke to fani un mois que osa sérieux orozo pe moi si bien bo fani un espace à un mois ne bo na préparer album. Pour faire un mois si wana, so posant la penalty no bien, au tigele pe lifanto. On se comprend. Au tigele lifanto, bozana momino bien, ozongi no pe kin. Au continue carrière na yo. Boutant le senga tino papa madame parola tu m'as chomi. Mais oui, c'est ça l'exemple à suivre. On se comprend. Bah madame pe kune ah non, congé de paternité, ba benyo po ke poto, moi ça c'est magamba benyo kei. On va soutenir moi sinayo. Si ozopera deux kwa na kati orchestre ba mise na biso neza mutema moto kotika na poto ezaki fo banda kayu kotika na poto okanga maboko te ozo comprendre kotika na poto bato bando kabelo ba kabelo te mais par rapport au keka pona assurance na yo mono ya vie on se comprend ya assurance bomi be carrière na yo mais bomi carrière c'est bon kasi yo kasi matielo ba tchaka na poto ana kini ba ochango te par me chez John bage na obetaka kuneza lokwa bo obeta na chez les boss awa même si bo obeta na mareza chaque dimanche bato ba kota na bon ba o ménage ko na Kinshasa ezaka moi genre po na poto ça reza sona moi lengi po moi la reza oya moi ba 10 euros ba 20 euros ba 50 euros ba bambino mais erozala na ampleur te na ba mise ba uti Kinshasa ba robeta na poto po ba o ba na poto ba momia mikili ba lema ba onde ba mona ba on se ba noko ba uti kin fraîchement koro me côté fanda ko ba ki miolo nge fanda noko mangadi adia au sentiment de non pêche a poto ba préférer ni balo ba esi kazana fresh asali na kini mais na poto kuna bimisi go international il faut beta ba coup dire ba mais ça to yoka sango j'ai ça là éviter ce comme on ça na malili so na Kinshasa ça na mulunge mais so ça na malili comme on a combien de systèmes allez-y comprendre. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula, message na yo ba ba retenir ni na mission. Voilà bandeko bazala motema okita d'ici la billetterie au fondement Teresa au fond, tu vas rejoindre Awa et puis je crois na mois de juin pe Awa ba panneau aux na ba sponsor eza au mata. D'ailleurs au mata bande retour ba moni spot publicitaire et artiste Ferrego là ba comprendre grandeur depuis ba stade de Martyr ezala stade de Martyr ba c'est là un spot le rôle la film il y a Ferrego là et les là bas puis là c'est là que Ferrego là za diable aza démon ba qui le Ferrego là la mukina Benoît alala di boala muti nakata Benoît bato babenyo cercueil cercueil munene bongo oyo ko ya mulai eza Benoît bandeko donc na mai na kati bato babenyo cercueil donc allez-y comprendre que artiste Ferrego là après ça bato lora bien ba osepela le 24 juin sport là yango na bato ko balela ti yango na déjà ezanda na nzela bato ba kotala yango en tout cas et ko leka partout
Net olobika début juin ba panneau mati bokozwa pe et place ni ba vente ba billet ko salama et puis moi makamba bien eza ebele biso be photo bima pona mo ba promotion yango ya stade de Martyr fo mo ba libanda après net kozonga lisusu pour et ça la tuto connaît lengi bande ko to balandi héritier Ibula. Mon numéro c'est plus 243 89 95 59 158 so benyo kozwanga ba suggestion ba remarque pour ça la biso kitoko en tout cas bo compréhension na tombora ti ezaka tino ba question na bango eza vraiment question barbine en tout cas pesa ngande kan ko to fan la tête tanga ba mission basé sur un exercice en tout cas merci la die même ba derrière la caméra merci na bande ko tout balandi biso en tout cas merci beaucoup pena. Voilà, merci beaucoup héritier Ibula pour Nathan au Pessibiso. Merci à maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ebara pour Sabana, Sakebana Basenga. Merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa, autrement dit TKL. Merci beaucoup na coiffeuse Nanga Dorcas na coin ya Bambiliwana en face Nanga Mbuyangiringiri en face il y a 24. Donc sur Osana 24. Bandal Ngiringiri na Bambiliwana na coin salon DN coiffure mix so ewana rokuta Dorcas azana arosalo suki ya kitoko donc arosalo ba coiffure nyonso parce que yende la medo ye mutasala ngana bomuna ngana bongande bomuna ngana ba télévision na bino. Merci beaucoup à Rit Chibamba Rit Chikaya Fifi Kanya Agnès Coco Mutunda Alain Kasseya, pasteur Alain Kasseya. Merci beaucoup à Gianni Genero Kabunda. Merci beaucoup à tout le monde. Bande ko pesa biso confiance, bande ko lingara biso Masolo ya Jonas notre coach. Merci beaucoup à toi derrière la caméra. Dieu merci Maemba. Merci beaucoup à tout le monde. Vous allez scotcher branché awa na Chérie O News. Merci beaucoup, on se retrouve. Bye.